Bonjour mes très chers amis, aujourd'hui c'est le août. Tous on a des informations, toute actualité, il y a coupé Sabino, mais plus je vais m'éterniser sur le problème il y a au gouvernement parce que je ne suis pas entré dans les détails. Likambali Bosso, Ezali a Bertin Bissimo Azali contre procès à Joseph Kabila, un Rwandais. Un Rwandais, Rwanda déjà, Azako Silika. Alors, que non, baza contre procès. Il y a Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe akosambisama. Akosambisama po tolongola ye immunité. Et c'est longwe. Après, to ravir nationalité congolaise, c'est un étranger. Et en plus de ça, tozana posa, Hippolyte Kanambe to ravir tous les biens des Congolais. Tozaka bayuma, à Timbisibiso, à la Tibiso que nous n'étions pas ses propres frères. Lilo azana ngambo a bandekone propre. Bandeko le mal était très profond. Oyo Joseph Kabila asali na kati ya mboka oyo. Pour votre information, flash muke il faut boyeba que Joseph Kabila oyo Hippolyte Kanam nyonso document administratif avant sala signature nango ezalaki HK qui veut dire Hippolyte Kanambe Kazemberebe. Alors c'est un nom rwandais. Kabila tel que azaliwana bandeko akoki kokosa bino ba inconscient oyo bozala miso komona te oyo ba comprendre te politique de la Congo appuyé par la communauté internationale, appuyé par des pays puissants du monde, appuyé par le Rwanda. Kabila était au service du Rwanda et de son mentor qui est Paul Kagame. Voilà pourquoi par mois 66 millions de dollars et bandako futa ba militaire rwandais au moment où ba FARDC bako tamona mboka oyo na ba Sukutu et Nzuluka ba Botine et Toboka avec 100 000 francs na bana ba kotanga klasi ba ndako ya kofutela na ba nzala FARDC tikalaki ka batu ba omela masanga eloko moko te et puis azolinga te conformer armée mususu nokite baya ko bundisa baya ko koma makasi a déstabiliser bango ko longola ba généraux ko bomba ba généraux congolais ko remplacer ba généraux oya ba mixage oyo lelo ba osala musala ya trahison na kati ya mboka. Kabila Joseph akuti Jekamine akoisi akuti Miba akoisi akuti onani donc, entreprise non publique à l'alici à remplacer encore ba entreprise privée si na niveau ya orgaman oyo bandoko tolia ba la mer ba pio di nakati Kishasa awa ye a remplacer aye ko cha ya ye na mwasi na ye a responsabiliser ye asaka ba pio di tango Tshisekedi ya ye po kaka kwese la ye po kaka achele manyoko na mai achele bitaba ba poswa bitabe na se po ameka ko glisser aye ko longola kutuna ici nango croyant que ezaki ya mboka soki ezaki ya ye atinyango na braza po kaka batu balela nzala dollar ya komata azo sala ba machine ya ba mbongo par-ci par-là na kati ya mboka oyo ya kasi to yiba secret mais nous allons vous surprendre dans quelques peu de temps simana yango Kabila a remplacé donc ba entreprise à l'état na oyaye ba mabongo nyoso wana yaye ba concession ba ferme nyoso a Zuzui ba si ya batu ko zwa lora moi sa jibem piana awa zwaki après a sundolie koboma ba congolais ba mabulu awa ba force commune combien abomi vous tous vous le savez nakati mboka plus de 350 forces communes nakati mboka oyo ba nani oyo ba katange combien abomi ata lelo ebele ba biwelewele bazaka kasima na ye ces messieurs ces garçons ces papas asali mabe mingi asali mabe mingi na kati ya mboka oyo yo mtoza kolanda artiste Youssouf Kalonji naza koloba na fungola matoi oyo kabiloko lelo Bertin Bissimo kuna na Rwanda zo silika tomoki il fallait quitter basambisa ye akosamba toko kangaye après sima kolongole biloko nyos toko botele tout sauf rien toko livrer na maboko ya CPI il faut bakangaye d'ailleurs pour aller plus loin c'est quelqu'un Yakoboma en public parce que c'est un rebelle. Merci. Na lobi boy. Na bandundu bamobondo oyo bino bamobondo bako formé na yebi. Bato bandundu ba bengi ngai Bukanga Lonzo. Attention. Kenge, attention.
place nyonso bana bando de bozali bo benganga na pesi numéro awo na pesi numéro awo mouvement nyonso insurrectionnel les ko salema na bandundu même na grand bandundu même na ba parti nyonso bandundu na lobaki makambu ya nani cargaison moko ekoyanda ya ba français eza na ba mallette satellitaire na kati à peu près 4 na ba arme ekoya kuna na matadi bana matadi lisu likolo lisu boyebela awa na lobi bolandi 081 098 33 64 numéro na nga ya WhatsApp yangwana benga rapidement pesa ba nouvelle pesa ba révélation et puis en plus de ça olingo konta groupe ya les amis de Youssouf Kalonji mbala moko numéro yangwana comment nangina kota mba moko ba kotisio pokuna eza somo na éviter soko supporter ba vidéo ba biloko eza na kati soko za muté makasi na éviter soko okoka. Merci beaucoup. Rapidement bande konangai je vais vous parler d'accord bon ça la tête de c'est au général Batu Kango ya ancien nani numéro 1 ya Demiap comme on est nani Ndaiwel hein il paraît d'après ndenge na tangiawa paraît que no ba kangiye ba raison tokoye bango sima ya temps ngo Trump lelo comme na niveau ya koloba na monoko na que Paul Kagame aza criminel mais na elekelinga na tweet alobi et ses alliés congolais ba Kamere ba Fulani donc ba tout belé wana ils sont parmi ba collaborateurs ya Paul Kagame. Mes très chers amis, naïsibino que Mabe est commis makasi, le mal est tellement profond, le mal devient purement profond. Merci beaucoup mes très chers amis. Problème est le gouvernement dans le biboy. Tshisekedi aza coach. Botika Tshisekedi a coaché makam. Kamera zaki na playa Mabe makasi. Si bomoni ba changer ba bouleverser ba makambu et comme déjà remaniement tala et loko ba benga remaniement na gouvernement ezali balongola ka quelques têtes seulement o ba sali bien té balongoli bango ba changer ka pe ba secteur ba ko longolo na secteur o ba tina secteur mususu nyonso wana zo cadrer na remaniement mais to teka Tshisekedi oyo Tshisekedi makambu nyonso sala ka to mona nga mabe to finga ka to lobaka to gangaka sima na to pesa raison papa Tshisekedi bandaki ya ba vase vient we belao nani anga lobaki te pigeon voyagere et ce qui nani ba comment yo so bopesa kai est-ce que les lois voyagent bomoni ba retomber à voyage bomoni ba retomber à voyage botika ye akoche makam na ye gouvernement eza minute muke tango muke papa est-ce que vous trouvez que c'est facile bazo abatunyo so ba changer secteur oyebi eloko ba benga secteur un ministère azota la Congo mobimba exemple un ministère par exemple ya intérieur azoko konza ba ministre nyonso ya intérieur ya ba province azoko tala makambu nyonso ya mboka na ba province nyonso soki bonde bo commissaire soki 20 combien soki combien na habité. Est-ce que vous savez que ça prend du temps les bogozwa lelo mutu susu abandela susu lokwa mwasi asika okisamisu wala ksaloko liaka te pourtant liaka mingi Olo banane moi ba français mike po asepela na yo yepe asala soki ndeni ya kosa yo na fiancé na ibandeli. Ça prend du temps. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour battre le bas? Il faut qu'il y ait le bangoto. Est-ce que vous savez que condition pour le bangoto, la condition prévoit quoi? Voilà. Pour n'a ignorant au bago loba, laissez-lui faire. Tolobi que laissez-lui faire, laissez-lui coacher. Nasa parmi Batouazana mécontentement, mais après tout, en tant qu'analyste politique avéré de ces pays, j'ai compris que non, il y a des réalités. Oh, yemoko Tshisekedi ayebi. Moutouazana nzungu na yebi réalité zankati nzungu. Biso toza loka ba téléspectateur tout monde match na ndenga stade. Déplacement il fallait que chabi. Il fallait que taper sa passe, mais ceux qui batinyo na stade, tam sous bandi obetaka, obeta betami sur le wandoki. Et comme mis sur pai, na kata stade. Okotoka. Okotoka. Voilà. Donc c'est pour le temps dire que laissez-lui faire. Nous avons une armée infiltrée et des trahisons à outrance. Accueille pas la voie diplomatique, Tala Lelo. Kalatote, on va signer les accords. En tout cas, bon s'abonner. Marambese Belé, Talaga YouTube, et Zande TikTok. Bon s'abonner parti sur Youssouf Kalonji. Youssouf. Bonjour.